Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutunyo so oya kozwa okazo ya kolanda ebiso na ngala mkola lilo. Ngande kola bilo ya Mossi na kombo ya Bijou d'Or. Lilo mama Bijou d'Or na ye ka pona ko encourager bandeko nyonso tout ya ba diaspora. O basala musala na Congo. Pona ko encourager bino ke to lembate to kende kaka liboso to zalaka toujours na espoir. Parce que travailler na Congo, surtout à distance, ils ont facilité. Botala ndeko na biso moko ya Mwasi, avant d'ara na poto, botala ndeko na biso ya Mwasi wana ndenge aza ko bosser. Dans la bino première partie, ndenge jour à liboso akendeki, pona kotala ferme na ye, pona kotala manyoko na ye, pona kosala makasi, kobimisa manyoko eza na se ya mabele. Kosala yango fufu ko bimisa manioc kolongola baposo et puis kotia yango na mai ko kawisa yango ko tsala yango fufu. En tout cas bandeko nanga eza facilité mais ndeko oya Mwasi onga na lingi kotiela bino ye boyebi na bino ye bomona ye kala mingi te azali vraiment à féliciter parce que musala ya bilanga eza facilité. Donc musala ya bilanga ezala ba banyoko mususu babimisa ngo na ba 6 mois babimisa ngo na ba 8 mois mais ya lona ki boutir oyo ekoki kovanda na se ya mabele ata une année ndeko na biso avandisi manyoko na se ya mabele une année et 2 mois. Quelle patience. Et puis ndeko na biso ya Mwasi na ba une année et 2 mois wana abande ko continuer kaka kofuta bato babande kovanda na ferme. Donc eza musala ya facile, eza musala ya pasi ndeko na biso apasaki ti na ba bayi baye manyoko eza na se ya mabele ndeko na biso asali musala moko balobaka ki ozo sala musala en distance oza na oyebi kutu te soki na suka na yango okozwa bénéfice mais ndeko na biso ya Mwasi aza diaspora lokola yo o de kozo talanga azalaki toujours na espoir alobi na échec na réussite. Mais ngala okoti saka mutu ndeko na biso ya Mwasi abona rola kisabino première partie na esika ndeko na biso ya Mwasi alalaki atikaki ba via Lix bato musu balinga bakitaraki alika ifake ndekola na auberge o ezaka na matongi na Irebu A37 kuna parce que rolala kuna po yebi kaza na assurance ya malamu courant ezalaka ma ezalaka babanda ko bongisela e chambre climatiser ezala ba chambre wana ndeko na biso ya Mwasi après donc akei kolala na ferme oyo courant kutu ezate oyo mai kutu ezalite mbetu ya modèle lili ya ndengo wana kaka ndeko na biso ya Mwasi a préféré akende kovanda place oyo akomela koka ya moto koka ya malilité ndeko na biso ya Mwasi a se sacrifier voyage na mobimba pona kokende kovanda na ferme pona kokende kosala musala pona kokende kotia un plus na mboka na biso ya Congo. Tolanda ba exemple ya boye na lingi na tela bino ndeko na biso ya Mwasi oyo asala ki ferme na ye toyebite soki résultat ya malamu eza na kati wana bino moko bo découvrir ndeko na biso ya Mwasi ndenge azo filmer ferme na ye ndenge azo sala ba fufu ndenge nyonso tout na banda côté la bino première partie deuxième partie ti mukolo ekosila tolanda ensemble kokende pe boete na suka otala publicité ya auberge na biso oyo eza na matongi na Irebu A37. Mama Bijou lobi soko lingo kende congé na kin adresse ezala kaka moko na matongi na Irebu A37 ba chambre na biso e bandi à partir ya $15 okozwa place na ya kolala toza pe na ba appartement chambre salon cuisine oyo eza ya $30 oyo eza ya $35 oyo eza ya $40 et puis toza lisusu na nini na deux chambres salon cuisine. Mama Bijou lobi et pas la biso en tout cas kobanga na yo prité. Maman Bijou solola bien et puis ce que oye ko umela basala la réduction ya makasi ota na ndeko na biso mwana poto ya
tongo andimi kolala na place ya molili andimi kola et puis mutabwe so ça musana lelo un jour et simbi et puis bon le bakazana kisi yo ozutika na poto ozolia na ba pomme de terre ozolia na ba spiring olia na ba yogurt omela na miliki olia na soki ba omelette ba nini mais ndeko na biso moi si a préféré akitakid akende kovanda na ferme place ezana maite place ezana courante bangungi basweye banini basali boy alobite il faut ngana bosser donc kolala na auberge na matonge eza musika na koya kovanda kaka na ferme pona osala musala na ngai bato ko féliciter bangoyo totala tozala zamba première nuit to ekolala na zamba ndenge za tozolala na zamba kwa tolala na zamba toza 18h balbi pona butu kota lelo tolala na zamba omoni zamba toza na ferme kwa tolala lelo awa moni mama bija sala ti pyjama na 18h Azmak 18h le kwa erdi tolala zamba babi 18h toza besoin ta 22h ekoka mais 22h ezokoma te tolala la zamba ah oui 22h ezokoka te mulili na mulili tolala lelo ah tolala wapi château balobi qui cherche trouve quoi baza batu mingi na minute oyo baza na bashetemba bao gaspiller mais plutôt gaspiller te azimaki sikona nga na yeko vana nga kolala na nga na ferme hein na muto za shetemba na leki ah mais oui mais oui balobi balamba toyate batu na mimi na ferme 18h mais ndenge bazo déclarer balobi obutu ezokoma te hein balobi ndenge ni to umeli banda to lala te annuellement moko mais on n'a pas le choix maman a dit oh le bana était on a dit suka on a dit le bana était yego tukuna bia yala bafunga on a dit le biposa telema baka victoire wapi c'est ce qu'on va taxer à victoire yo hein bon on a vraiment na bando kola na ngala ba Équateur tala kaka non moi je suis né là-bas et puis grandir ici hein dans moi na ki grandir na bandale moi na bandala tongo né là-bas toza na kati ya musala hein lelo tolala kiawa siko tosala musala sina sali 4 billions donc ça zaki dans ma casité eza basumu. Bonjour la famille, Mama Bijou nae ko présenter bino appartement la biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement la biso numéro 1 oyo ezali na chambre, salon, cuisine. Toza na chambre, salon, cuisine. Donc appartement la biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo. Appartement la biso eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou lobi bengaye o sala réservation appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon na oza chambre nango. Chambre nango yango yo omoni ba regard wala tosali okoki koyala biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc lit nango ezala nango lit ya 2 personnes. Eza vraiment munene makasi te mais eza vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Eza na climatiseur. Chambre na biso yango yo. Tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout.
oboni toilette yangwana place à kobosse yangoyo. Donc appartement, chambre, salon, cuisine. Tozo ke disco kuluka. Cuisine nango vraiment eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala, pona babone ya mama bijou ya bato mopesanga confiance. Boya na appartement oyo, appartement numéro 1, mama bijou alobi bokozala jamais de si total siko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur, totia yango wana pona bino. Toza na frigo, toza na cafetière et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi, botali eza na espace. Cuisine na biso yango oyo okoki pe kotia bakiti awa. Ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yango oyo eza wana po na bino.